Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso tu oyo bokozwa libaku ya kolanda video na ngai Ken Piana. Trop c'est toi il faut toloba parce que toi ba congolais muto abangisa muninga na Congo azati. Bandeko vision na moni lelo na loti lelo mbongo Ranson apesa héritier Watanabe na concert ya Showbiz. Eza mbongo ya clarté. Mbongo vient na biso de la forêt apesa héritier Watanabe na Showbiz. Ezali mbongo ya clair te, eza mbongo ya malonga te bandeko na ngai. Na yeko sala mwa petit analyse ya 30 minutes kaka. To sala constant mwa muke ensemble na bandeko na ngai nyonso tu oyo bokolanda ngai partout mokili mobimba. Ba fanatiki nyonso tu ya ndeko na ngai héritier Watanabe. Héritier Wata ozali garçon moko bimisela biso album Retirada. Album a de cela succès à danger. Sans qu'on a la béni na maboko ya vie na biso, Ranson le roi de la forêt. Héritier Wata bimisela biso mianji mi démon. Héritier Wata bimisela biso mianji mi démon. O le cas chéri raté pour apesa yo bénédiction héritier. Héritier Watanabe obeta ba concert au sala succès fou na Congo. Kinshasa to ebaki soki ba compter fali awa héritier Wata ba compter awa. Après avoir recevoir $50 ya wera. Après avoir recevoir $50 ya wera na concert ya Showbiz. Bandeko na ngai toloba la vérité parce que toza ba panzi sango. Tomonaki wera aye concert ya héritier Watanabe tant qu'invité. Asengi na héritier Watanabe ke nazopesa yo mbongo oyo ezali ouverture ya carrière na yo. Yebaka ngo obanda carrière mais awa ndesko na obanda carrière na ko benir yo. Héritier zwa $50 oyo héritier Watanabe tia na poche séparé yango na bambongo na mosusu tiango pena ezala inikima na poche na yango moko. Biso nyonso tomona video wana, biso nyonso tomona analyse na osala eza analyse fondée te, eza analyse ya video tomona Ranson aya na concert ya héritier Watanabe na Showbiz. Ranson a confirmé biso alobi héritier Wata lelo nde obandi carrière na pesi yo makambo nyonso tu lupemba. Nga na miso bavoyen na tala na lobi héritier Watanabe abengisi wera. Mukolo soki azoloba likambo munoko mukolo elumbaka solo me elobaka makambo ya solo. Héritier bosani ke Fere na Fali baza mikolo na ye bamona moi liboso na makambo ya muziki. Babengisaka na bango wera na Kofi te. Fali abengisaka wera na ba événement, Fali abengisaka Kofi na ba événement na yete ayebi pourquoi. Fali abeti basali ya minene abengisaka ba Yusundu, abengisaka batu ya ndenge na ndenge. Mais tout le monde a place ya zo bengisa Kofi tant qu'invité d'honneur te. Bayebi. Faire Egola Jésus de Nias, bonyoa ki na faire Egola. Comment faire? Andemi ko bengisa Kofi Olomide atiki papa na ye wera papa na ye officiel. Faire azo bate faire ayebi. Calcul ya faire etalaki batalaki ba vite. Zwana o Kofi. Kofi azana ye papa te, Kofi azala la place okendaki bo signer contrat. Bwana bino na parti moko na Kofi Olomide te. Héritier Watanabe après avoir kobengisa wera na concert, après avoir kozwa bénédiction ya $50. Héritier Watanabe azwi CD album na ye ake kotikela ngo wera. Bandeko na ngai bosala attention, surtout bino ba artiste boya lelo. Héritier Wata azwi CD na ye ya album na ye ya sikoyo, album na ye ya sikoyo azwi ake kopesa wera. Wera azwi taba ya bomoi apesi héritier. Wera azwaki taba oyo azopema azwi apesi yango héritier.
bande ko na ngai boyoka ngai likambo na peseli yango mukongo wera azwi taba apesi héritier alobi taba oyo ezali bénédiction kende kolia yango na ndako après avoir kopesa $50 azwi nde taba apesi ye héritier ezwa taba oyo kende koboma yango na ndako kende koluka jour kolia olia ezalaki soki jour ya diplôme soki jour ya diplôme soki jour ya CD ya msu confusé eza mais azwaki taba baimage eza na internet azwaki ntaba botuna ngai lisolo ya ntaba bapesaki héritier wata na ndako ya wera botuna ngai nini héritier wata akoma kaka na ndako boye ntaba akoma kaka liboso ya porte ya ndako ntaba mikufela sanke baboma ye ntaba wera apesaki héritier mema na ndako mpona kado ya soki diplôme soki ya CD ntaba kaka liboso ya ndako ntaba mikufela taba azokufa sake baboma ye akufa ka sababoma ye azokufa sababoma ye akufi na ye sababoma ye akufi na ye sababoma ye bandeko na ngai ezalaki trop tard po héritier Watanabe azongisa ntaba wana ezalaki trop tard po héritier Watanabe azongisa ntaba wana akende pesa wera explication nini ntaba azokufa batie mbeli te eloko te taba kufi héritier alobi seke na makila makasi seke naza makila makasi taba oyo amekufeli kaka na porte bandeko na ngai eza mwa constat moke na sali na miziki ya Congo bandeko na ngai na miziki ya Congo tozo passe na période moko soki totangi Fally totanga héritier tokosa batu te tokomaki na période moko otangi Fally otangi héritier mianji mi demo ebima pena Fally abimisi tokos de héritier pe abimisi mianji mi demo ebundana na marché héritier pa beta makasi héritier uta beta makasi na Kinshasa wana koleka mso na tokos de na kini album ya héritier ebeta makasi eyokana koleka album ya Fally eyokana sans bénédiction ya wera $150 ya wera sans taba album ya héritier eyokana makasi retirade ebetama makasi sans taba ya wera $150 ya wera biloko na ebeta sikoyo lelo pena ngai nazomituna question oyo napesi kaka mukongo na bandeko nyonso tu oyo bozolanda biso avec beaucoup de bénédictions oyo wera yaki kopesa héritier Watanabe apesi na ntaba na $50 mutali yango te héritier wata oyo eza bénédiction mbongo oyo koluka te muta touche yango carrière na yo sikoyo ebandi héritier ozokende kotondisa ba stade libabe ya mbongo wana bandeko ebandaki kaka na stade de martyr libabe ya $50 ebandaki kaka na stade de martyr bandeko na ngai makambo na aloba bozwa ngo pamba te bozwa video oyo ndeko nyonso solaka na héritier botindela héritier video oyo bien héritier azo mérité koluka bavoyant bino bato oyo bomonaka makambo bino bato oyo bofongolaka makambo bino bato oyo bolongolaka botutu bino bato oyo bobimisaka bato oyo bakunda bango na bandundu héritier kwa mikombo na ekei adete ankipu ya tunaka héritier watabi héritier osaka na biso oyebi place totia jibe oyebi place totia Marie Paul oyebi place tokunda manda chante héritier oyo kaka te héritier ozongi kaka na makolo
ya place ba prometaka yo ke kuna bakundaka ngana kota te ezali likambo ya papa na mwana songi eza te mais ezali analyse héritier Wata luka sango abe nani abe Kayudi héritier Wata soko okei na ministère des affranchis ya prophète Emmanuel Dodi héritier okomona makambo na yo ndenge kofongwama na malembe wela kokima batu ya bandundu wana bazawa baplantelo biloko mosusu liboso na yo partout ozotambola héritier Watanabe biloko wana nyonso to ekozala brûlé soko okotika na église ministère des affranchis je te jure héritier Wata ifolongwa na lien ya wera soki oyokelinga te héritier nazoyebisa yo héritier Watanabe soki tokonte Fally ezalaki héritier Wata frère aye koyiba o makolo pourquoi frère azwi makolo na yo héritier ayibi yango pourquoi place frère aza lelo ezalaki place na yo héritier Wata ozomona te frère ekolaki abeti stade frère asali plein trésor kongolo lobi nango aleki ayi peti yokanisaki yo kobotola biso place na minute oyo match esili toboteli ebonga na biso héritier Wata bateka makambo héritier Wata na Congo na mboka na biso ezalaki Fally aza awa héritier oza awa lelo komi Fally awa frère awa héritier Watanabe koluka na solution musika te kende na ministère des affranchis epai ya prophète Emmanuel Dodi bakozwa makambo na yo héritier $50 ozwaki na showbiz ndeko na ngai wera utaye nango musika naloba ndenge nini mpo héritier yoka batu ya héritier boyoka bozonga comme un aventurier azoloba naoloba makambo ya solo mbongo nini bapesaka condition ke esangana na bambongo mosusu te mbongo nyonso héritier eza nango na poche na yo eza kombo nango eza mbongo nayebi te so bocomprendre sœur nanga Pauline Lumumba RDC motivé nanga Louison Mbata second hand oncle Patrick ya misi héritier bambongo nyonso ozalaki nango na poche kombo nango mbongo comment héritier Wata bazoye biso babi mbongo topesi yo kotia yango kosangisa yango na mbongo mosusu te est-ce ozalaki héritier Wata aki aveuglement ndenge nini héritier batiaki yo héritier bazipikaki yo singa ndenge nini na misu héritier vraiment bazoyebisa yo likambo ezomonana eza clair ke mbongo topesa eza ya faux eza ya faux soki tala biso mbongo okosangisa yango na mbongo mosusu place moko te soit eza ya bikoro soit eza mbongo ya sacrifice soit eza mbongo ya mabe nde basangisaka yango na mbongo nyonso te mbongo oyo basangisaka yango na mbongo mosusu te ezala mbongo ya mabe nayebi te so bocomprendre oyo moto ayali yo lisolo abi mbongo napesi okosangisa yango na mbongo mosusu te eza mbongo ya mabe héritier Wata ozwi mbongo wana oluki mpe poche te kote eza héritier oki oluka portemone na yo oki koluka poche nzambe na yo baoya biso babi kosangisa yango na mbongo ifalaki okomprendre mbala moko ke mbongo seke eza travaille wera aza nzambe te wera asalaka mbongo te wera azwi mbongo mwa boye euti na poche na ye abi kosangisa yango na mbongo mosusu te seke eza mbongo moko eza spécial place euti yo oyebi te place mbongo euti oyebi te oti ozwi obo oprotege oluki un bon matin yo ke kosalela mibeko oyo bazoyebisa yo ya mutu oyo mutu moko yo oyebi ye mpe bien bofanda na ye
respecter mibeko ya wera yo pe lamuki na tengo ke luka pena mama ya mapa ko mama mapa combien o mama ana besoin na so mama po na déjeuner ah bino pena ba ministre congolais na bité botimba tendeni après yo héritier wera exploiter lisusu kaka yo héritier wera zo exploiter lisusu aye sabi héritier yaka na ndako azwita ba pesi yo ntaba zo pema na ye taba bonne santé makambo nyonso kitoko omema taba liboso ndako na yo taba oyo babomi te bacubi mbeli te taba kufi akwei ka akufi mbala ese héritier comprenaki makambo okomprene ah nzambe na ngai bino pena nayebi te nzambe alakisa bino makambo isu ndeni okobeta stade de martyr etondi te okomprene te ke déjà ezalaki mabe déjà ke association wanga na koti eza association ya mabe bandeko na ngai baresonnement eza ebele bainspiration eza ebele Fisto Koloke mpe azwa mbrie biso ayali biso su masolo ya bafamille bafali awa Fisto Koloke nayebi te bambriema boye kaka na Congo bambriema boye fo nafanda na mabata sikoyo tosolola parce que mabata place naza na na kati ya femme nafanda sikoyo na mabata tosolola parce que biloko ya boye nakoko suggere yango te namoni bakritike gouverneur mwa boye soki Daniel Bumba babi aza garçon ma fainéant soki alalaka na zando batie gouverneur nde nini habité merci c'est Apolli Lumumba oncle Patrick ya misi ya maa Julienne Joanne Salambi CG héritier wata CG bakota mutu no na nzungu ozotala na yo Charlie Rubenga CG musala na bino ezokufa kaka boye CG botimba te azoso libata na bango babomba na maison mère na kombo api Roger bapesi libata na yo memango esu na mama na ngai héritier bapesi ka mababe libata moko ya monene oyo maison mère esi elemba libata ya bango bazo charge ya libata wana bapesi eso héritier kende na merci naki osala émission siko na mabata libata oyo bapesaki héritier naki ofanda siko na bango merci poto eza mboka ya découverte poto eza mboka totambolaka beaucoup plus na bapark parce que mulungi eza vraiment makasi totambola park epesaka mwa baide ebele park efungolaka biso vraiment raisonnement bana Congo bandeko na ngai nyonso bolanda biso partout à travers le monde nalalaki nasali un peu analyse moko vraiment ya muke analyse ya muke nasali par rapport ya carrière ya ndeko na biso Héritier Watanabe lelo nalali nazolota yo kaka nazolota yo image ya concert obeta na showbiz ezoyelanga pena na raisonner ka concert obeta na showbiz o bengisa invité ya munene na kombo ya Weranson le roi de la forêt ndenge na nanga lelo boye na nanga na mabata na sima bandeke ya minene mabata pena na habite so ba mabata ka normal soki baza mabata ndeni ni baza minene vraiment makasi donc Héritier Watanabe abengisa Wera comme invité spécial Weranson apesa Héritier $50 bana Congo bolanda histoire au bien Weranson apesa Héritier $50 mais à condition ya mbongo wana Weranson expliquant ndeko na biso Héritier Watanabe mbongo na pesi yo ko kabela mutu te mutu mususu ameka kolia mbongo wana te mbongo wana vraiment Héritier Wata salela yango vraiment salela yango
toyeba ike mbongo wana ezali mbongo ya bénédiction toyeba ike soki Héritier Wata ale $50 ya wera Héritier Watanabe akobimisa album ekosala succès ya danger koleka ba album tout Héritier Watanabe abimisa toyeba ike Héritier Wata soki ale $50 ya wera Héritier akosala basali ya minene ya musique parce que babengisaki na showbiz normalement il fallait Héritier makambo mata mais constat autosali moi muke constat autosali c'est comme si Héritier Wata mbongo azwaki wana neti makambo ya Héritier neti edekole te makambo ya Héritier neti ezokita moi muke nayebi te longitima bana na mwa lisu kaka makambo ya Héritier ezomata pena te ndenge toyebelaki Héritier Watanabe Héritier akomi neti na mwa kokita mwa muke depuis bapesa Héritier Wata $50 bandeko na nga tosala analyse ensemble depuis bapesa Héritier Wata $50 est-ce que album oyo Héritier abimisa sans kozwa bénédiction ya mbongo ya wera na album oyo Weranson apesi Héritier mbongo mpona kobénir Héritier Watanabe nayebi te bandeko bolanda ngai frère nanga Poli Lumumba RDC Monde vieux nanga Louison Mbata oncle Patrick Amisi ya ma Julienne le blanc de Bruxelles gaz na gaz est-ce que bambongo oyo wera yaki kopesa Héritier Watanabe na concert ya showbiz ezalaki pena mbongo ya bien ya komatisa Héritier Watanabe mbongo wana ezalaki mbongo mpona kobebisa carrière ya ndeko na biso Héritier Watanabe toyebi te parce que jusque là depuis Héritier Watanabe abandi carrière Héritier abimisaka ba album na ye jusque là album oyo ezodécoller comme il faut te eza album oyo ndeko na biso Héritier Wata ocho bibisa sikoyo mabato baotya makelele fort donc toana poto na park ezala nango kaka boye ofanda libata okimo te po okolia ete na Kinshasa air oyo Kinshasa air nde si bakimaki okala po kini ya nango mboka moko boye bato ata pigeon muke baoluke basaleka ya chasse même niau tomonaka esu niau na mboka na biso te po nzala eleki baautorité ya mboka na biso bobebisi mboka wana vraiment makasi mboka mobimba ndeke akoma okima mutu surtout mabato ya minene bakoya pembeni ya bato nao ndenge nini enta baza wana surtout mabato ya minene boye bakoya pembeni ya bato ndenge nini baautorité déjà baboma peuple na nzala ya blagi te surtout oyo minene boye bakende koya place balei nyau baza Congo mboka na biso bato bakoma ko préférer kolia bambwa na bapuku donc nyama nyonso tu botala bino bato bolobaka wana poto eloko eza te na poto eloko eza te mais mabata ezotelengana nango moto atusha yango aza te poto oyo bokritikaka oyo eloko eza te ndeke ya munene boye azokima mutu te po ayebi mutu wana akotushe na yenga te mutu angani aliaka bien Héritier Watanabe depuis ozwa $50 ya Weranson Héritier Wata tokende pai tozonge pai nga naza hypocrite te Héritier Wata album na yo ça ne va pas Héritier vitesse yo toyebeli ya baretirada baalbum na yo ndenge pena ebimaka Héritier Wata tout to sentir album te c'est comme si baaki kobeno mupepe yango même exemple na osenga bandeko na ngai oyo bolongwa na baokese bokeba na bavie na bino bobengisaka bango bainvitation bokeba na basymbole oyo bakopesa bino parce que Héritier Watanabe Gogan oyo azoprépare concert ya munene nayebi te mabato nyonso bamonana na bango te Héritier Wata oyo azoprépare concert ya munene donc tokritike te tosalaka constat ndenge nga na omonela Héritier Wata après $50 ya wera Héritier Wata c'est comme si makambo ezokende bien te vieux na biso de la forêt est-ce que azomona santé ya ndeko na biso Diego oyo animateur musala pena Diego asala na kati ya wenye muzika maison mère Diego azokufa azopola azopema nanu Diego azopola akufa
mais azopema nanu azopola. Héritier Watanabe frère et chair de poule. Est-ce que mon corps n'a bien quoi sauver vie à Diego Talongole Kinshasa? Héritier Wata frère et chair de poule. Est-ce que mon corps n'a bien quoi sauver vie à Ndekonabiso Diego te ndenge Diego alingi akufa na Kinshasa? Tocho mona fali pour pas ocho me mabande konae bansi à quartier latin. Ocho me Montana sommet des sommets. Tomoni santé à Montana ezongi. Fali pour pas me mêler qui biso Bendoson. Tomoni Bendoson santé changé. Ndeko na bino Diego oyo abwaka na kati ya orchestre ya wenye muzika maison mère. Diego azokufa neti aza na bandeko te. Héritier Wata aza wana vraiment frère Egola. Frère Egola zali wana. Est-ce que bozomona ba image ya Diego te? Wabi lelo ezala soni na mawa soki lelo Diego wana video ebimiki Diego akufia. Parce que santé à Diego za kobeba biso nyonso tu tozomona. Biso nyonso tu tozomona. Namoni kaka awa lisusu na ba video Fiston Koloke aye. Fiston Koloke ya kaka na ba ya kaka kopesa mise en garde. Kaka biso famille afali to lobi boy, biso famille afali to décider boy. Et bon on nene ya Kelokele o azali petite sœur propre ya venanga Fiston Koloke. Buso banyoso o asala rapport na fali famille décidaka nango te. Na ebite koleka ba sortie médiatique ya nanga Fiston Koloke na ebite so ekoma ba sortie médiatique ya ba base. Parce que erozolo ba biso famille to ko régler ba affaire oyo. Apti di net basakani na fali makasi apti di net. Babimiseli fali voir même papa moko ya Braza. Babimiseli fali voir même papa moko ya Braza. Bozela na ozongela kofanda ka awa. Babimiseli fali voir même papa moko ya Brazzaville. Tomoni place Fiston Koloke au réagir te. Tomoni place Fiston Koloke au réagir te. Mais soki ekomi likambo moko boyebi ke Koffi Olomide aza na sima nango. Est-ce que na kati? Soko ebi likambo moko boye OK. Koffi Olomide kaka aza na sima nango. Tomonaka yana biso Fiston Koloke oyaka mbangu. Et bongo ba dérapage nyonso tu o ndeko na biso nene ya salaka o azali moko ya famille na bino. Ba dérapage o nene ya Kelokelo asalaka o azali moko ya famille Kelokelo. Wana Fiston Koloke osalaka ngo ba sortie médiatique te avie nanga. Sko bino famille bolobi bozui décision pour trop c'est trop. Mais bakali oyo azosambusa image ya fali pupa afanda na mboka ni na France non? Est-ce que na mobimba la kati ya video wana? Bakali oyo azosambusa image ya fali pupa zalaka wapi? Arti di net oyo bayela biso va même papa ya lokuta wana. Arti di net yango ezalaka wana na Paris. Ya na Fiston Koloke vraiment eza pasi pe mawa ba sortie médiatique na yo mususu. C'est comme si ya na koma luka pe base. Na ya na loba na sala ba nombre de vie batu batala ngai Fiston Koloke pa koma luka ateka image na ye na réseaux sociaux. Na habite Fiston Koloke akoma luka pe ateka image na ye na réseaux sociaux. Selon ndenge na otimbela. En tout cas, lelo zalaki pe plaisir à trop komona Martin Bakole o boxer. Tout le monde vraiment bayambi très bien. Carnaval ya munene babiloko to wana ngo besoin yango na boxer akendaki libanda mboka azongi bayambi avec honneur. Mais bino ba boxer o bozo ya kobunda libanda ya mboka. Est-ce que bomemela ba konzi na biso sango te ke ba konzi na biso botika pe ki moyibi? Parce que Martin Bakole oye na mboko ya poto bayambi bien otamboli na banzela nyonso tu okuti ata makadami moko ebukana te. Omoni ba park nyonso tu ndeki azokima mutu te ba pigeon bakimaka mutu te. Mboka na biso ekoma mboka nyau soki amoni mutu nyau ifa kima po na nyau asa comprendre peuple congolais ke to peuple ya nzala ke to kobomai.
donc mboka na biso tokomi tina point nyau ifoka moni mutu nyau ifakima mbwa kala azalaki kobangisa mutu mutu azobanga mbwa me mbwa ya Kongo lelo akoma kobanga mutu mbwa azoyeba ke mutu wana soki na approche na ye pembeni na ye baluka babomanga balianga mpo baana nzala bato eza pasi pe mawa vraiment sujet na yaki nango eza beaucoup plus bandeko boolanda ngai. Est-ce que depuis héritier Watanabe azwa $50 ya Weranson? Est-ce que carrière ya héritier Watanabe ezokende liboso ou makambo ya héritier ezokende na se? Parce que héritier c'est pour la première fois bimisa album. Papa apesanga ta mulangi ana ya nini na mela parce que bato balobaki nango afandi na poto ndeni na se alobi pendant 15 minutes azomela eloko te. Bato mosusu oyo bomoni na osala live na TikTok. Ok, no baby boy ndenge nini ken no komi boy ndenge ken aza toujours propre oyo eza poto. Oyo eza poto mutu akobeba nano ndeni. Oyo eza poto mutu akobeba nanu ndenge nini parce que ken pia naza na poto awa mutu akobeba nano ndeni. Oyo eza poto en tout cas Martin Bakole en tout cas namoni félicitations. Bandeko na ngai soki nazoloba mabe mpo na héritier Wata bolimbisa nga na osenga héritier Wata akende consulter banzungu parce que mbongo wera pesa héritier Watanabe mbongo wana eza suspect parce que baye kopesa yo mbongo zelanga mona ya kozwa kuna baye kopesa mbongo po ba benir yo il faut to mona makambu na yo ekende liboso mais mbongo bapesa héritier oyo mbongo moko na yebisi bino bana Kongo bandeko na ngai mbongo wana nga aduta nango aduta nango na changer moi place po na moni place donc itima ya kotala ngai ka bien mbongo bapesa héritier ngai pena est-ce que na kati mo na duta na mbongo wana bandeko bolimbisa ngai $50 wana nakota yango mois d'août $50 héritier azwa na concert nga ndima ate eza mbongo ya bénédiction mbongo wana ezalaki neti mbongo ya malédiction po banzembo eza na album ya héritier nayebisi bino banzembo eza na album ya héritier eza banzembo moko impossible kitoko moko impossible tala héritier akundola na baking kester emenea asekwisa na baking kester emenea kotala mutu asekwisi kester emenea héritier Watanabe album ya héritier jusque là na comprendre te décollage ya album ya héritier eza na mobulu tokende pai tozonge pai héritier abimisa ne album onde ya kitoko eza nde album oyo héritier auti obimisa sikoyo mais album wana c'est comme si ezo décoller pena te ndenge héritier baretira de décollaka ndenge bamianji midemo edekoraka album wana vraiment te eza na décollage pena ya makasi te tandis que tozelaki héritier ke mbongo wera pesi oyo héritier sikoyo nde succès ebandi mpo wera nosali biso ke héritier mbongo oyo napesi yo succès na yo ebandi nde lelo wana ezalaki langage ya ye moko wera ezalaki langage ya ye moko wera ezalaki langage ya wera ke héritier succès na yo ebandi lelo zwa mbongo oyo kende kolia yango zwa mbongo oyo kende kolia yango mais c'est comme si mbongo wana wera pesa héritier nga mpo na ngai ezalaki mbongo moko nayebi te héritier fa akende tuna wera toyoki mpe jour ya diplôme jour héritier azwaki diplôme héritier abetaki tour epai ya papa na ye ka wera bapesaki etaba ya mobimba bapesaki etaba ya mobimba amema ngo na ndako akende kolia boyoka makambo eza somo héritier Wata bapesa etaba ya mobimba akende nango na ndako akende kolia mpo na bénédiction ya album ezobima
bapesa héritier wata taba akende kolia taba ya mobimba. Nayebi te bandeko soki bozolanda ngai bien, héritier azwa taba ya mobimba akende kolia. Nayebi te bandeko soki bozolanda ngai bien, héritier wata azwa taba na maboko ya wera akende nango po akende kolia. Eloko moko batu bakomprenaka Frère Egola te ti lelo. Pourquoi batu bakondanaki Frère Egola bobi Frère abengisi Kofi ndenge abengisi papa na ye wera te? Boyebi te pourquoi abengisaki Kofi atiki wera? Boyebi te ba raison na musique eza makambo eza ebele oyo esalaki Frère abengisa Kofi abengisa wera te. Héritier mutu abengisaki wera eza neti alukaki nde malédiction na ye héritier wata. Tozo continuer na biso se ko continuer ya nanga Fiston Koloke ake osala émission toyebi te émission so eza babesi bandeko na nga afandi na poto na mboko oyo botika na bino kokomela nga ba message moko boye ba message moko epola pola ba message ezanga tina Ken boye na boye siko boye sanga nde na fandi bo Ken yo il faut obongisa poso na yo tala ba commentaire mo ya ba voyou bino bato bokoma ba commentaire na bo ba voyou siko nazwa poso na nga ndenge eza boye nakoma mutu ya choko ben natika komela champagne ono amela natika komela bilo na amela na poto oyo nabanda komela lotoko nasenga ke uta Kinshasa nazonga na via lotoko bino bo maboma ya bino mutu liboko eza boye poso eza lix boye yo saele commentaire mutu mo poso eza lix o saele commentaire ya bêtise. O saela mutu boye commentaire ya bêtise ya pa pamba. Patrick Longitima, Joël Salambi le millionnaire. Bon, ce qui n'a lobby ma bebo limbi sanga parce que Constant a sali depuis héritier wata azwa $50 ya wera. Depuis héritier azwa $50 ya wera. C'est comme si héritier toyebaki na héritier lelo bakomi neti de héritier différent. Malgré to lobby te ke héritier asili mais héritier moto wana puissance wana héritier aza nango soutien. Puissance wana héritier azala nango puissance wana héritier aza nango soutien. Héritier fa luka zonga, héritier fa luka akima makambo ya wera wana akima. Miziki papa ya moto azalaka te bato wana balukaka nde boko ya bavi na bino ebeba. Po oyebisanga te ke wera alongola kanda ya héritier na motema na ye. Kokende ya héritier ezalaki kokwea ya wenge muzika maison mère. Héritier akei wenge muzika maison mère ekwea kitolo ba vérité. Héritier otikalaki neti likofi ya suka ya wera. Héritier ozwi okei ezalaki déception po na wera. Siko ozokomisa wera camarade na yo. Da bino bozala ba frère neti bazoba na bino na ba fali bakimaka ba papa wana. Frère na fali bozala bango bazoba bakimaka ba papa wana. Héritier wata na ebite erreur nini héritier asalaki ya okende luka sur relation na ba wera oyo. Na ebite bandeko bolanda biso bosalaka na commentaire parce que nga mingi olobeza nango te mingi olobeza nango te donc mingi olobea te donc toza wana toza na biso awa totela tozimele makambo ndenge ezoleka na mboka na biso. Héritier soki okoyoka conseil nanga kendo luka basango kendo luka bavoya oyo bamonaka makambo. Héritier wata ba expliquer yo mbongo zwaka eske eza ya vrai ou ya faux. Héritier wata kende koluka basango
kende koluka bavoya pena oyo bamonaka makambo mbongo baela na concert. Pourquoi bazopesa mbongo me baoblige oke mbongo wana kokaba te kosangisa ngo na bambongo mosusu te luka olia yango pena yo. Seigneur Jésus bayebisi héritier zwa mbongo wana donc koluka kutu mutu mosusu amekolia yango te lia yango pena yo moko donc somba eloko pena yo moko epargne mbongo wana kosangisa ngo na bambongo mosusu te oyo eza bénédiction. Bénédiction soki ekomi malédiction c'est que ezalaki mbongo ya mission. Bénédiction soki ekomi malédiction c'est que mbongo wana ezalaki ya mabe. Parce que héritier ya kala omona jamais mura moko boya boma nzoto na ye ya kofinga bato mpo basombela héritier babiye ya concert. Po lelo to comprendre te héritier abeta concert na ye me mura ole abondela bato baya somba biye na malembe da mura azosala nde publicité ya kofinga bato da bato baya kosomba babiye ya mafinga. Eza mbala liboso na mona concert basombisa bato biye ya kofinga. Eza mbala ya liboso mboka na biso za makambo ebele. Mboka na biso za makambo ebele. Roger le combattant. Yamonga Roger le combattant la bouche autorisée de Mukwantombolo na ekoloba. Na eko kabisa gouverneur oyo ba signé par ordonnance. Oza nommé gouverneur mais signé par ordonnance. Mais nan pena bandi pena masolo na ote. Il fallait oser là. Ba investir yo. Nan ba investir yo nan te. Nan pena o bani pena nte. Wa mutu moko oyo il faut o banana peut-être o banda osala ba réunion na batu na o. Yango na comprendre te bandeko na biso ya ba IDPS na bandeko na biso o nyonso balobelaka président de la République ba poste nyonso kaka eza mabe. Na gouverneur Bumba o bauti kotia Roger le combattant lisusu ayolela na ucho mona bato ya IDPS ebele pe babi koma boko tia gouverneur moko aza nzoto ya kolemba lemba boye gouverneur moko boye gouverneur moko boye akokata mbangu te boyoka baluba boyoka baluba. Il y a détournement dans le but qu'il y a un détournement dans la carte à hôtel de ville. Il y a mon gars Roger les combattants, la bouche autorisée de Mukwantombolo na ekoloba. Na eko kabisa gouverneur oyo ba signé par ordonnance. Oza nommé gouverneur mais signé par ordonnance. Mais nan pena bandi pena masolo na ote. Il fallait oser là. Ba investir yo nan ba investir yo nan te nan pena o bani pena nte wa mutu moko oyo il faut o banana peut-être o banda osala ba réunion yango IDPS pena ba kutu nyonso ba nommer na ba poste bozo manquer bango ka ba respect bolobi bemba kutu me kozwa poste na gouvernement fatite po bemba za rebelle obeta coup d'état wana Jekobe ya lobi bemba ba kotia président sénateur po Bemba pe aluka pouvoir aza mutasimba minduki soki bapesi ka sena wana ba yenda aluka sala fati coup d'état siko Kisekedi ko travailler kaka na choix na bino kaka baluba batu bokondema bacha ou bien gouvernement eza pona ba congolais nyos parce que baluba bokomi ko loba neti Congo komi ya bino neti bino nde boya na monopole ya kotia batu na ba poste nyos poste nyos efeza na choix na bino. Oui, blessing. Il y a un sens. Il y a un sens, mon côté. Tout d'abord, le ministre provincial au Nomaki. Au lieu de 10, on nommé 20. Donc, banana nous colongola 10. Il y a un massa na yo oyochi. Les gens na yo kolobela yo. Daniel Bumba. Yo, au quitter et pas na yo, et pas na bino, sur et pas na bino, sur et pas na yo, au kine ko va na nouveauté. On va la nouveauté, le goûter, au loin la nouveauté. Alors, ma frère, on va la nouveauté, et comme il a monté à hôtel de ville, il foutait là. Il y a hôtel de ville, il foutait là. Au loin, on a aucun hôtel Hilton.
Siko gouvernement eza na gouvernement ndeni Roger de Kombata ana poto me azoyeba ba place nyonso gouverneur alalaka. Donc nayebi te bandeko na biso ya IDPS soki bokanisa pouvoir oyo Kongo ekomi mboka ya baluba bato ba baluba te bakomi ba étranger na bino nayebi te. Tomona pe na série ya Kabila André Kimbuta bapesi poste na ye c'est tout asali musala na ye ti akosilisa musala na ye me ya bino depuis bozofinga bato nyonso baonome kofinga na kofinga te ya pasi gouverneur oyo soki bumba oyo aye na ye bobandi kofinga ye mutu ya libumu munene boye mutu ya bapongi boye alalaka na zando boke kotia gouverneur nde nini commerçant oyo soki komi 17h bazalaka kolamusa ya kolamusa bumba wana lemba bino bato ya IDPS bumba oyo Nzambe boka soma bata oyo bana baliaka bien bozoka baliaka bien ya biso okoka sa ebimaka su te bavoi esi ekufa nzala te eske famille ya ndeko na biso bumba oyo Daniel Bumba bakoyebisaka Daniel Bumba tika na ye poste yango te po kofingama oyo baluba bazofinga ye soki nga nde esi na tiki ya tosisa nano Roger le Kombata chambre oyo ozwi kuna $2000 par jour $2000 ofutaka le soir te copain bayoya wana na basi banini ozolia nde bolingi ozosala nde bolingi bomela champagne nde bolingi mais bato oyo baza na hotel de ville baza na baretard na bango ya bambongo na bango ifale bafuta bango. Papa nanga Roger le Kombata est-ce que oyebi te ke Gentini Ngobila tia longwe wana bato a travailler na bango babeta 3 ans bazwa salaire te basala 3 ans ya impayement. Donc Daniel Bumba bolingi ka ndenga akoti boye akuti hotel de ville caisse eza vide. Donc Daniel Bumba ya kaka azwa bambongo ne azando en plus ba information koyeba ke alalaka na hotel boye afutaka par jour boye bozoka na ba information wapi c'est que toza su na pays moko tokomi na pays moko terre te makambo nyonso gouverneur azosala sango ezotambola makambo tout gouverneur azosala sango ezotambola c'est grave et là c'est grave merci beaucoup tozukaka topanza mwa lisolo yango awa donc